MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande oba bolingo zenga mla gardien du temple quand cadre actualité, mon conseil, moi toli, moi interpellation, ndeka to mesala ko sala yango. Lobi na sala ki collage moko ya ndeko na biso bébé amour. Abwaka maki ya lobi na bwaka mina auto sa suki na oke feti machin mais chérie azate bonga moi chérie pe mena opesa mo ba compliment menga na otula. Mais vrai chérie. To moni le ki na biso mwana na biso nièce nationale apesi basi conseil. Alobi basi bazotula pourquoi parce que ba privatiser bolingo. Bolingo ba commission on est école privée. Ba mi commission de ba fonctionnaire à l'état na bolingo faut bazwa salaire. Du coup bazwa ba valeur ya bolingo lisusu te to pe ya libala te. Et memeli ya libala ya bolingo esali ke basi batula. Sujet o eza sujet moko sensible, eza sujet moko très important, eza sujet moko ya monene, eza sujet moko ya ko débattre, ya osala ba live, ya osala ba vidéo chaque jour. Ko solola na ba yike parce que c'est tellement sérieux. Pourquoi eza sérieux? Simplement parce que babenga ngonene c'est l'île ya base ya société eza famille, ok? Or famille banana batumi bale moi si na mobali ne babotaka bana sikoyo soki ba fondement eza brisé on omoni lelo délinquance bozomona nyonso bozomona na mokili ya batu. Qu'est-ce qui ne va pas na mabala to pe na ba relation basi bazolela bazotula mais maona pas ezaki to ya kindumba ya basi na mabala to pe ya mabala ezokamwisa bao baza libanda bana posa bakota bao baza na kati bana posa babima mutu neza. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout ça? C'est un sujet où personnellement bandeko balwanda ngai ba mikolo leki na banda ko lobela trop na lobela yango trop et c'était prévu na zongela ba live ya ko lobela mambo ya mabala ko banda openda na ebandeli préparation machin quand de to pesa ba conseil parce que niveau ba divorce ezo salema ba mabala ezo beta ba 1 mois. Ah oui, soki na no mona to yokate eza ngana kenda libala moko beta 11 mois na mboko naza sala munene sala wana ngana sala mariage kuna ngana bala 16 ans passés à l'époque. Tu fouta 3000 ou 3500 livres sterling à l'époque na Salouana. Et je crois 3 ans après, parce que na boti no 2 ans après. Ouais, tana boti moi na ngami balaza na 5 mois na bossa na raté. Robe na lata na mariage wana, na lata onka une fois na mariage wana. Ti le robe waneza. Toute neuf ya sika na valise tellement na bimaraté na okende wapi. Na lata robe wana mbala moko na lata ona libala wana. Libala wana après 11 mois panza na babota pété. Bandeko ba mabale beta ba 1 mois, ba mabale beta ba 1 semaine. Kindumba ya basi na mabala. Est-ce que basi beaucoup expliquer biso ba maman beaucoup expliquer biso problème nini ezoleka nini ezosalema. Je prends dans ça ba live to me go solo là, to me go panga parce que ezali problème très sérieux, il faut remédier sinon dans les années qui viennent là, comme trop compliqué. Déjà ça compliqué na minitio. Bandeko. Kala to eba batata nde bazala bandumba te. Oka père azala moi débord. Et surtout ya ba Afrique wana ezali ya oyebane. So ba 18h bon papa na ndako zate azana na 3e avenue. Après bino o elandi te mais o mususu. Azali pa ba trésor. Père ba trésor akufa. Ce que père mo le mama. On de woli bisarai. Mususu o kana balabala na bino o leki 6 parcelles. Lupango a coin akende la jeune fille mo kuna babilo kone zala trop maman pa ebi ba mère akala bino boyebi na ba réalité ba no faire face nango ezali neti ndenge za lelote
hein 21e siècle le tourna ba femme battante tourna ba femme soki nini ba benga bango soki loko nini bango ndeko ba koma ko zo so mibali ko dépanner mibala na ke na mo china yaka noko asala eloko te hein ayela mo ketch mo nini ba irresponsabilité wana pe yango pe mutu so causer ba mambo nyonso bon de toute façon to le bela tout mais to le bela likambo ya infidélité ya basi ya mabala basi bazotula tozoka basi bazolela bazotula mabala ezate mais bizarrement soki babali na ndako ya libala akesaki ndumba nini ezoleka elobaka nango ndeko kimia ke pasa qu'est-ce qui se passe bandeko ba bolingo nasalaki ba collage wana exprès nazwa yango comme moko ya ba exemple ngaso munga asali collage ata monye loko yango eza ondire ote mama kozoka ataka ba image to yebaki nasali wana tina donc nazana eloko moko to sujet moko ya motu ya décortiquer. La famille, il y a plus ou moins 3 jours passés, 3-4 jours passés, j'ai discuté avec un homme de Dieu, Tosoli, longuement, Nabuto, un prophète, Aza sur TikTok, un grand compte. Son attaque comme on est pour moi-même, moi autant comme Ezate. C'est un homme très discret. Et Aza jeune, un bel homme, mon tour Nzambe Angouya, Nzambe pas Pambola, tout bien zappé mon ananayango, parce que Aebo Lukambongo, ok? Il a le ministère, oui, mais Nzamba Pambola na bandenge bele. Abisinga grande dame, bat balandara yo te ya kolobaka, lobela makambo. En fait, pendant que je vous parle, on a processus, on a procédure, voilà, il y a divorce. À Outiko, à Bala, ça fait plus ou moins 3 ans passé son abossanité. Ouais, ce qui est belé 4 ans, mais je crois 3 ans. Depuis bazana bazosala ba démarche ba process ba nini ba divorce c'est comme presque na suka déjà ba 2 ans to kende donc ce qui veut dire à ça là ba vivre na dibala pendant combien de temps na moi c'est plus ou moins 1 an allez-y comprendre absinga grande dame lobela mambo mais ba éviter certainement église au camora tambo ka papa présenter ba moi si mususu les hommes de Dieu en dire après ça nga passi absinga grande dame na yeba atena obandela wapi. Mais sauf que eloko eleka na ko supporter on te na ko kokate et naza trop jeune na ko vanda pe boyete na ko vanda boyete abinanga toya to blama ba passer misusu to sala ba émission wana na to balite ba passer misusu to seka bango ba divorcer to chola bango to tuka bango lelo oyo na koma o mona net na leka ba émission na zongela na ke senga ba pardon na senga batolola ba Moïse Mbiye ba pardon parce que quelque part peu importe ba raison mais so randima vana ne célibataire azana raison mi kumba na monu de mekolo ya moment tu ko amplifier lobby en tout cas ya na ba raison na toujours parce que liba les le belé sur l'eau te bona dossier on sous to roya abina la grande dame bref na mokuse bon moi si azala une relation avant abala na mbali na obima na patron na esali etango abala na mobali a continuer na e sko muto bongo to ebita na posa libala so zena posa libala te poko balaki aibisinga I grande dame yana mosel na nzambe moko na ipe na église munene jeune alobaka te muto kimia elimemia mungala moko ya ondima te mungala onde mo Kongo autokanga mwasi na ye na mobali musuna mbetu donc azali o papa makaya lobaka éparpillé abisinga parce que c'est un monsieur autorité belé vu qu'il a grâce ya makasi autorité belé ba sollicita kaya azana bane belé o ba abinanga na autant comme province te homme d'état moko na province songolo auto kanga mwasi na ye na mbeto libala na petit mot salité ya pamba pamba ngala bisie bato ba politique bazama mbobela encore nganga habité o ka tatana tam sous moteur beta bi mère rien wana muto banzete muto babiloko ebele tireur d'élite asuto sombela mosi mutuka sika na natanga komba mutuka me na kangi kaka abali mwasi atonginda kwa munabdo la femme ne manque de rien donc anga bete masasi mais esprit ka nzambe zongi bisie o keboloko ba no tika ba ona nani abengani mwasi motune ezali bana basi c'est quoi les problèmes o boke no saila ki ndumba na bandara mabala après avoir collé la nzambe libala ozu mobala honoré yo
au côté na libala ozo ke no tricher eza nini et puis l'espace ata moke mais boza mbango ya rolela ke bozo tula to pe mabala ezate ba robala yo ba kozwa yo au côté kuno ke sa buzo basikoyo to sali neti ndengeni. La famille, je vais chuter en disant ceci. Dans tout ça la vidéo mo awa na meki kolobela sur kindumba ya ba femme au foyer to pe basi mabala et kala to yebaka mibali nde bazaki bato ya de babord 3 batata ne bazalaka bandumba mibala basi ebele lobi te kala infidélité basi ezalaka te ezalaka mais neti lelo te kala c'était rare difficile okanga mwasi na infidélité to pe oka mwasi aza ndumba mais à lelo oyo commission motro mibali bakokanga basi na bambeto mabala na pesi bino pas mal ba exemple et lo ezokamo sezaki souvent dans la plupart des cas moi c'est soit à tromper raison cause ezalaka nazo encourager infidélité moi cité ba raison ezalaka valable humainement parlant mais à lelo on dirait tout comprendre te mingi ezawa ata msusu poche mobile poche ya mukuse moi survie ezate moi c'est pas le cas combler moi ba besoin ko quitter akenda pas tatana parce que tatana na mbongo msusu okate azotonda te alera mingi azotonda te tata azotondisa ete yango il faut azwa petit moko boye po akomblaka ba vide atondaka mais ya lelo ezokipe sute oka père aza en forme poche pe mulai et moi c'est autre chose naloba na se limite ka na sola na mibali te fona sola pe na basi na yeba eza nini problème ango. Les amis, je disais que naloba ki na sola pe na basi na luka pe na yoka basi problème ango eza nini parce que mokonzi yoka mato ino su mibale hein ouais baloba nini voilà. Alors, j'ai parlé avec quelques femmes. Il y a quelques semaines passées, j'ai parlé avec une amie, Aza servante dédiée, Aza prophétesse, une grande dame. Na passara batan souvent minena ba ami msusu to kolina bango babala déjà eza la mibale moi ba nungu nungu solo infidélité et anakati. Mais j'ai le temps de parler avec eux. Bah, on se met sans la même raison. Il y a infidélité là-bas. Nini. Vengeance. Bandeko. Mamboto zongo sérieux. Ah oui. Mais bali balingaka. Tant to bela ba sujet à déjà neti ko condamné basi par rapport à la faiblesse na berère na bango na ndako mabala. Moi c'est Rosa ndumba te moi ça mobulu te et ça la bango bien ko ka eloko wana mito evimbi parce que ba mibali mais bango lorsqu'il s'agit de lobela ba faiblesse na bango ba mona ngote mobala za mobali tétété et c'est très important koyeba ko kozwa conscience ya marambo parce que bon dimelanga ba conséquences eza tellement néfaste que surtout dans l'ambour à bapoto ah moi si muto akonzaka moi si muto azala chef andako ah moi si muto azala na ba avantage bokabwani yo muto soma ndako mais tu vas sortir ya na bana yene fatika na ndako et du coup mibali tellement bazaba ba nerf solide te combien de témoignages je te suis surtout na bapoto ya bande mibali ma mibomi ya bande mibali ba sel ba dépression. Il y a des mibali qui se retrouvent dans le boloko, il y a des mibali qui boivent bilamba na sachet na fenêtre. Donc, bande mibali oui mabe ezali partout. Eza na ngambo basi eza na ngambo mibali. Mais soki bolingi bo pointer kara du doigt, bo talaka ba faute, ba erreur, ba faiblesse mabe ya basi et ya bino moko bo considérer ngote parce que boza mibali bon dimelangai pour souffrir. Ah oui, peut-être beaucoup ça la qui mobilité mais et belé le ba na sama belé et belé le ba ba AVC et belé le au fait ba mambo tellement compliqué bande ko ba lobi na ngai vengeance
Pour nous expliquer bino awa infidélité moi si ka les ayi justifiable les asu justifiable parce que o mobala na mbongo mobala azali en bonne santé de vigoureux ako frapper a beti match aller-retour ça va mais nini esa la basi balobi vengeance basi baleli mingi bazoki mingi et se venger balakisa mibali ke bango mpe baza bato bango mpe bana mai na makila bakoki mpe kosepelisa nzoto et du coup nani interpellé nayebi te soki mibali bango moko est-ce que bazozwa te ovanda ya korefléchir mobali akotrompe eza problème te mais so batrompe problème bokomona bana bakommentaire te mobali na basi tokokanaka te est-ce que bobiki basi baza pe na mitema est-ce que bobiki basi baza pe na mai na makila mwasi nyonso oyo alinga mobali na ye so amoni mobali na mwasi mosusu to akangi to ayoki esalaka pasi de même bino mpe eswaka bino sikoyo pourquoi bokozala méchant pourquoi bokozala égoïste pourquoi bokolinga botikala toujours na état wana to mpe na attitude wana ebele bakoloba non basi bao se comporter bien te est-ce que mibali bazala parfait soki basi bao se comporter bien te du coup faut zwa mwasi mosusu libanda donc c'est que mobali mpe soit se comporter bien te faut mpe mwasi azwa mobali libanda c'est ça donc moi je crois il faut qu'on remette en cause ngambo nyonso kovanda kozwa conscience koassumer kozala responsable parce que un responsable déjà nanu tobalanaka po tokabwana te mbali moko te akoki kolinga to mpe kosepela abala mwasi api ya mbongo asala nyonso mpo lobi libala wana esila aza te donc soki libala eza eloko ya malamu please give me a minute ya motuya ya sérieux soki tobalanaka mpo totala avenir tobongisa vie totala lobi tozwa équilibre tobota to donc c'est que il faut kotia bagarde de fou il faut koassumer responsabilité wana ya kobala pozo kolinga kobala en fait quand nde na biso bino sujet eza vaste tokodévelopper tokodécortiquer makambo kolobi eza tellement ebele tozwa ntango kosolola tosala balive tomeka koluka solution na bangambu nyonso basi ne vous vengez pas s'il vous plaît na mibali na bino bolingo supportera nyonso bible ezoloba si tu sens que okovanda na libala wana te parce que infidélité ezali to baraison eza oyo omoni ke libala wana eza malamu te to mobali asali oyo mabe mingi si tu trouves que okoki kobongisa koréparer parce que après tout toa bato partout mabe ezangaka te so omoni kokosala yango te nga si fona conseiller na place osala infidélité divorce boma libala na place oyo tromper motu bible ezoloba que les lits conjugales soient exempts de tout suivre eza salité eza botutu eza bien te memaka ba conséquences de même mibali ba papa et problème nyonso ezala toujours na solution et perfection ezalaka te partout même les couples les plus heureux bazalaka na mwa bankokoso mpe solution ezaka okezwa mwasi libanda te oluka mpe kobongisa parce que kobima libanda na bino wana emema baproblème ebele ezomema baconséquence ezomema bavengeance ezotinda basi mpe na infidélité ezomema makambo ebele donc il faut bozwa mpe conscience surtout na baage na bacertain age ntango akomopusana babilo mosusu eza babilo kosala te bafi mosusu eza bavie kosalaka te bo jeunesse ere moko jeunesse ekosaka wa boga basi bazoya bango moko oza soki ndenge nini oza soki na nini mais un moment okoli ofonde foyer oboti bana ozotala oboni makomi na bana 3-4 tu as ta femme à la maison attends sentiment yango nini kaka parce que yo oza je sais pas na ba 40-50 ans bandi bajia ya motu na sema kolikolo bajia bakukule elombe bajia bakashikashi lobi oyebi bien mwasi no modele azalaka wana ntango oyoka moto kopela non donc
tu prends le risque. Lobby, otika ba anayo, babo koma, et pas papa mususu. Oyoka basango ke non, Joana kuto ayeki na ndako. Aromo simba ba na mabele. Parce que ça parmi ba mambo tozoyoka lelo. Donc ba papa bozo a peu conscience, hein? Bossa la rate qui mobilité wana non. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.